Mbote na bandeko na biso nyonso, ngai Sœur Adonis, naye ko répondre na question ya frère Fumu, est-ce que nzambe apesaka mobali to nzambe apesaka mwasi? Na question yo na ko répondre frère Fumu, question ezali que oui et non. Pourquoi oui et non? D'abord oui, po nzambe mutu akeli biso. Nzambe mutu apesaka biso bomoi pe ye mutu azwaka bomoi wana. Sikoyo ezali en général na makambo nyonso azalaka ne kaka wana. Azalaki pe azali pe akozala tout le temps wana na biso. Sikoyo o etangami ke nalobi oui na relation atikeli biso libre arbitre tosala ba choix. Tosala ba choix na koya na mokili oyo na se apesi biso libre arbitre tosala expérience ya vie. N'expérience ya vie wana tozosala pe tokokisa mission oyo atindi biso awa na mokili oyo po toza na mission. Donc mission wana fo tokokisa ngo po tosala ba choix. Donc ba choix na yango ekomema biso na ba karma na biso a ba mindele babenga yango karma. Donc ba conséquences ezana ba conséquences oyo tokozwa en travers ba choix oyo tokosala. Donc atikeli ngai mwasi nasala choix ya mobali oyo nga na lingi na dessiner nasala ba visualisation ya mobali oyo nga na lingi pe akoya kotikela nga na sanima kamata mobali yeyo. Sikoyo tango tokolaka toyebaka makambo wana nyonso te. Oza na jeune, ozo kima ozo sala ba makambo, oza na kozanga koyeba après ozwi mobali sans osala choix, olobi ka nzambe nga na lingi mobali, nzambe apesi yo pe mobali, mais olobi na détail te mobali nini olingi. Ozwi mobali moko ou peut-être azaki na ba critères noté na ndenge tango okoli komo comprendre vie que mobali ngo eza vraiment yete nga na lingaki. Mais nini qu'est-ce que tu peux faire? Okoki ko façonner mobali wana na lolenge yo lingi. Selon comportement na yo, selon changement yo kosala, mobali wana pa koki ko changer. Donc nzambe apesi biso libre arbitre ya kosala choix, olinga te, soki etangamaki ke ozwa mobali obala na kati ya libala na accomplir mission na yo ekozala pe bongo. Soki etangamaki obala pete en dehors ya libala na relation ou bien na domaine mosusu, nzamba kokokisa mission na yo kaka na kati ya domaine wana pe. Donc nzamba aza tellement souverain, atikeli biso libre arbitre ya kosala ba choix tolingi yango tomona mokili siko lelo ndenge ozotambolama. Pourquoi pona ba choix oyo bakoko na biso basalaki yango tozomona ba makambo ebele na mokili oyo po basalaki ba choix bien te. Mais soki totali na génération oyo biso tozo vivre sikoyo eza na mingi balamuki, mingi bakomi éveillé, mingi bazo protester pour liberté ya être humain. Soki totali tozotala na ba journal, soki toza bien attentif tozo comprendre makambo ke molimo mosanto azali awa na biso, donc azo ko accompagner biso na tango tozali poto préparer o eza pona bana na biso na génération ya bana na biso na bakoko na biso. Donc préparation nezo sala na tango toza sikoyo. Donc tozo sala ba choix na période oyo salami ya corona o 2 ans et demi oyo. Donc bato nyos ba o ba se veyaki o bazo protester contre liberté ya être humain. Ezali ba protestant ko protester moko bato bazo sala ezali pona lobby ane ezali lelo lobby te mais ezali pona génération ya bana na biso. Donc biso oyo tozo vivre ezali o bakoko na biso ba choix basalaki yango tozo vivre yango sikoyo. Donc tozo vivre karma ya bakoko na biso. Donc nzamba apesi biso libre arbitre ya kosala ba choix pe ba choix eza na ba conséquences o ezokomema biso malamu to mabe. Donc yango wana ke donc nzambe aza souverain apesi biso nyonso atikeli biso libre arbitre topona. Donc tokopona mobali o eza na critère na yo atoponi te soko lingi mobali ozwaka mobali ngo, mais atikeli yo libre arbitre. Donc nzamba aza malamu, aza tellement malamu mingi, alingi biso tellement ke apesi biso pouvoir wana ya kopona o tolingi. Donc eza onde toke na restaurant, okomi na restaurant bapesi yo menu wana yo moko pona eloko lingi. Pona ba restaurant mosusu ezali kaka ke baza kaka na Big Mac, baza kaka pe kaka na Mac Chicken. Donc eza kaka opona entre les deux wana. Mosusu kutu mona pe eza te, eza kaka baza na menu ya journée oyo kozwa. Donc kozwa menu ya journée wana omona osepeli na menu yango te. Donc nzamba apesi biso choix tosala. Olingi nini? Olingi olia menu ya journée ou bien olingi osala choix ya eloko yo moko olingi okende na restaurant moko oza na
critères ebele oyo eza na choix ebele. Donc yango wana mpe tozovivre siko na ntango oyo. Donc nzambe vraiment atikeli biso na badomaine ebele awa na mokili oyo, na baexpérience ebele tozosala ke to mpona biso moko, kopona wana ekomema biso na baconséquence ezala ya malamu to ezala mabe. En tout cas yango wana kaka na ngai nabakisa na question oyo frère Fumu atuni. En tout cas nzambe abatela bino mingi, émission oyo eza malamu mingi, bosabone bolike po ezokoedifie biso nyonso, ezopesa biso baréponse na baquestion tozalaki te tozalaki nango te. En tout cas nzambe azala na bino nyonso place bozali. Bonne soirée, au revoir.